Bokoto, 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 Bokoto. Mbote na biso, na pesi bino mbote mingi, bipai binso bozwami. Richard Mayemba na Calgary, bambote bele. JR Molisho, bambote bele. Pitu Diantsango, bambote bele. Edo Ikwa, bambote bele. Roger Silwambanza, bambote bele. Oncle Blanchard, bambote bele. Mama Christine Matondo, bambote na bino nyonso. Jean-Ly Kasigwa na pesi bino bambote mingi. Bino ba abonné na nga ya kala boza na droit ya libanga ya moto ava ya mbo ete toba na milulu. Bino boza ba abonné touti na bino musika to bandi na bino kala il y a 6 ans déjà. Depuis 2020 toza na bino elongo awa. Bozo mérité libanga ya moto avant to kota na milulu. Na pesina no longoni na ba vaillant wazalendo na ba vaillant FRDC na pesi bino nyonso longonia na bino bipai binso bozwami musala musala kitoko terrain tengami terrain tengami olobani terrain tengami maizo kitangambu moko 30 ans ya fimbo longtemps courbé 30 ans il est temps que nous dressons nos fronts to tombola bambunzo na biso likolo boye to mona moto abetaka biso en face Chilombo kwa sakidila longoni na yo oza le sel oyo aebisi Kagame ke yo mutu bomaka ba Congolais soki mutu moko akokoka kokanga yo te nga naza le mutu ango na kokanga yo Chilombo yo mutu ebisaki na 2023 kobosana te olobaki s'il y a pas une personne pour arrêter Kagame moi je suis la personne idéale pour arrêter Kagame na ba bêtises à salaka na Congo tout mon yango Général Anderson Azoya Nancy akomaki lelo Général wana c'est un américain ya uti Djibouti na base logistique militaire américaine aye pona komeka kotala ndenge nini akosunga biso eza nango akobomba te po Eric Prince o alobaki akoya ko sécuriser ba site ye mundo azobeta ba drone na ba Colombia ngaye ba drone wana esa ba Rwanda elelaka te makelele te oyebi bisike wuti te bakomika kotala tala likolo ata ndeke azoleka babongisi lobi ko babomaki ndeke moko boye ibu bawikaka biu na mabele ndeke epi ba drone moko balesi yango kindoki ebimaka na butu ba drone moko balesi yango kindoki ebimaka na butu ba drone ebimaka kaka na butu batuti bakufaka kaka na butu ah non c'est incroyable c'est incroyable na yebisi bino bandeko na ngai musoko mpaka avoka besa bambote na bino nyonso bandeko nyonso bazomata bambote na bino eso mona drone ya ndoki ebimaka na butu no bagamba banya Rwanda bazomona est-ce que nazana
bazolela na monoko ya mboka. Bazolela na monoko ya mboka. Ote eza nango biso pe tozo souffrir kaka ndenge moko na bino ba congolais. Kaka mazoboma kaka ba congolais te. On s'en fout na makambo na bino. Toyebi ndenge bofulaka mopepa mpuku. Toyebi bino, tofai na bino tango molai. Toyebi. Bomoni société wana euti Singapour, oyo koya kosala biso ba printe digitale à miso. Même aux alliés citoyens européens, américains, aux un passeport américain, canadien, ceux qui aux alliés d'origine congolaise, tata na yo na maman ba kosala empreinte oke na ambassade ya Congo. Empreinte wana ya libela tioko kufa. Empreinte wana yango kolakisa ke yo mwana mboka. Empreinte à miso. Poto sila nana babiloko wana ya ba infiltré o boko tsa bango kaka na armée 545 officiers militaires, généraux, colonels, lieutenant-colonel na kati ya FRDC. Bango nyonso bakena ngambo ananga. Bazo wako bimisa lisolo ya lisolo ya bibembe na bango te ndenge nini. Yo so mona drone eliaki ndoki. Ebomaka na butu. Oyo ba Rwanda bazomona bo pusa bo lukaka. Johnny ya impi balobi yemei ya impi bubu yuyu yebo drone bimaka na butu. Drone balesi yango kindoki na ba FRDC na moi boye elali nango ndenge niao nyonso alalaka na moi na butu pouf plein bimi. Et puis eza na système infrarouge ezo détecter ba makila ya batu ndenge Predator na film ya Arnold Schwarzenegger amonaka batu batache ya rouge ndenge pe drone ezo mona batu na butu. Soki bengi eske na angle boy eza ba FRDC o eza bisote na angle boy na dimension boy montagne boy eza ba wazalendo eza bisote. Eric Prince alobi fire fungula moto di drone wana lingaka moto. Kini bati nanga nani Wilingoma kingo ekatani po na wego tela bino ba image ya Wilingoma te kingo ekatani ye makenga lokolo epanzani ye babengi nga na Uganda lelo bayebisinga Google ayeko kufa nde na Uganda barapatrie ki na Uganda ayeko kufa na Uganda lelo nde bazobenga ngai bana mai baza na Uganda Mr. Nanga muko aza na Kampala comme ne Mobutu oyo abimisa Ladi Esobe comme comédien aga na groupe moko na njili na 5 na vini nzila Mobutu mutabengi ngai ya bi Google mwana mai ayeko kufelawa na Uganda ngabia bon abi oui ayeko kufelawa na Uganda kufi pena ya solo babimisa ngo na ba journaux ya lelo ngabi abi oui abi zana na kangelo photo po ba journal na biso ezaka na anglais na kangelo photo na tindela yo journée ya lelo bakomi Makenga is dead Makenga kufi ngabi abo abi oui nga Kampala ese benga inga oboka si na certifié ki information po na linga o certifié na certifié ki ngo po na zana ba source viable na osakana te ba source peno ka liziba. Donc nazana ba source viable oyo pena info ye ya fresh ezo so simbia oboziki info ezana na moto nango Makenga kei frappe wana bango ba ibagite eza double frappe drone moko yaki ba drone oyo ba H40 wana yango ezo tambola na butu ba ndoki to benga ngo ba drone eliaki ndoki tambola aka na butu butu ba drone bimaka kaka na butu ba drone ne bimaka na butu na mulili tant bino bolali bozo ronfler yango sikoyo ezo capter ba bruit na bino via ba satellite américain ba poser déjà likolo na biso 12 satellites Starlink ya Elon Musk. Chilombo kendaki pa Elon Musk. Chilombo tanga silisi breakfast prayer il a les 3 ti le 7 février avant Zonga Congo alekaki epai na Starlink société ya Elon Musk
bayebisi ye balobi il faut kata système ya fibre optique euta na Kenya ekota pa na bino na Congo badone nyonso national eza na maboko ya Rwanda bakamati sikoyo bacréele présidence de la République logiciel ya Starlink mpona badone na ye moko ya présidence mpe na bacommunication na ye ekoleka su na Kenya te yango ozomona bazo comprendre source tactique te baza na bainformation te Chilomba expliqué Elon Musk à l'objet que depuis longtemps, c'est Kabila qui te fournissait de matières premières pour société nayo et Foluka. Kabila n'est plus là. C'est à toi d'attendre ta main vers le gouvernement congolais. Elon Musk a l'objet, je suis partant. D'ailleurs, ndenge to bande ko sala ngona ndenge ya ko batama, ça me plaisait pas. Na lingi siko na porte pena na kota na porte, na bending kita, na bimi na ngona porte. Na futi ba taxi ba mpako na ngai to sololi kitoko ba betani champagne ba meli ba pesani mbote abo pia Starlink ba vandisi na Congo yango zomona Rwanda za su na ba communication te ya RDC ni ba généraux ni ba colonel baza na front baza ko communiquer na ba téléphone spécial Elon Musk a doté bango. Elon Musk a doté de téléphones spéciaux. Oyo bato baza ko utiliser na front. Yango rozomona Rwanda zo koka lisusu ko repérer ba position na bango na bisote. To beti na 3 fronts. Donc to beti Rwanda na 3 fronts. To beti na front to uti Kisangani, to mati na masua ti Walikale. To kiti na boye na malda Walikale to bandi affrontement na Walikale. Tango azo senga na ba troupe bazana se na Bukavu ba mataba ya ko renforcer na Walikale. To bimi na Tanganyika. To koti na point zéro frontière entre Uvira na Tanganyika. To bandi affrontement. Au lieu de continuer vers Bukavu, to stopper on a to mati siko na likolo vers frontière ya Burundi. To ebi kuna bakoki mate. Bako nyata bango mosekwa ndepe ka basali bango. 36 morts bao bakima yo kota frontière ya Burundi. Ba Burundi ba papi bango ya kupapa. To koti na Mulenge. To koti bango na basi na bana na maboko. To bibo vanda. Tozong sabino na Rwanda. Ote. Bo toko zong sabino na Rwanda. Eloko bozo sala bozo bota kaka. Basi basala eloko te. Basi babenda akaba ngombe miliki. Babota kaka. Mwasi moko 12 bana. Mwasi moko 13 bana. Musala ba onko peuple kaka mokili. Donc etinda nkolo atinda ki bangonde bazo respecter yango. Botondi sa mokili. Bango siko botondi sa mokili te me botondi sa Congo. Boko zonga na Rwanda bakolela na monoko ya mboka to silisi Mulenge to kiti sikoyo to ye popo Ulimbisanga projecteur ekati po awa makambo ya minene ya lia wa ifo naza na ba luminosité ya makasi naza la pena na luminosité ya makasi po masolo yo izan tsakave kitoko makasi moto hepela kitoko mingi nanaka na kamera moko mingi nasaga na deux caméras tablette moko logiciel bozola na TikTok YouTube mbala moko Facebook. Alors Chilombo asali stratégie moko na yebisi bino ya suka abeti carte moko ya likolo. Trump a ebisi ya lobi, you are a good man, wonderful,
bato bafana na ba britannique ba yebi laxine ne so balobi you are a good man, you are a wonderful man. Trump apesi Kagame mbote ya kuvanda, apesi Tshilo mbote ya kutelema. Eza très significatif na politique américaine. Très 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 significatif. Mais ngai na komona ba Congolais, bandeko na biso ba Congolais, basali matanga ya Willy Ngoma. Basali matanga basengi ba journée fériée na ba misala bafana na bandaku pona kolela Willy Ngoma. Ba Congolais. Problème ni na peuple na peuple na problème ni na peuple. Bobi oyo kaka ba rapport mapping aux Nations Unies abimisa. Bobi makambo Willy Ngoma sala apasula bana mike na ba makolo boya kata katikati. Mwana mwasi obozo mona wana Fatu oyo mwasi ya Willy Ngoma. Aza mwasi ya Willy Ngoma te. Fatu oyo bozo mona Fatu wana bozo benga Mamundele mwasi ya Willy Ngoma. Aza mwasi ya Willy Ngoma te. Willy Ngoma tanga ke na Pologne. Kosala demande ya ba missile Tomahawk ya ba américain ba sedaka na ba polonais sans demande ya OTAN. Ba polonais batindela bango 6 missiles Tomahawk. Moko ebetaka na camp de réfugiés na Goma eboma 12 000 personnes. Un missile. Un seul missile eboma 12 000 personnes na camp de réfugiés à Goma. Ba missile mosusu wana eboma ba FRDC na ba wazalendo lokola banyama. Mutangina kosala demande na nguna Pologne ezali ye Willy Ngoma. Alors, pour une partie à Pologne eza colonisé na France, ba polonais mingi balobaka français. Yango ba envoya ki Willy Ngoma. Willy Ngoma tanga kendaka séjour ne kuna ayaki na besoin ya mwasi. Aza na mwasi moko pembeni po na séjour na ye ya 3 semaines. Babuya na Londres ba coopérer petite wana pa ba congolais kaka. Babio no eza ngo makambo mwana maya za pena besoin petite moko a gérer ko lambela mo ba massage banini yo bendaka mpepo tambula na Pologne. Ba pistonner petite wana Fatu. Azali guinéenne. Papa ne aza guinéenne. Maman ne azali roumaine. Batu ya Roumanie. Vous comprenez, azane congolaise te. Lingala wana zolo ba ya ko bricoler na yoko le na Londres, na ba banlieue ya Londres. Ba mindele mingi na ba Guadeloupe, ba nini ba fana na ba congolais ba kuma oloba na bango lingala. Même na France, au mona mundela lo ba lingala akenda ni na Congo te. Bo mitungisa mana bino te azokoso papa na nga congolaise, papa ne aza congolais te. Papa ne aza guinéenne. Ya omoni aza na kombo ya Fatu. Et puis aza muzulu, musulman. Ba musulman oyo ya babula bakipaka susu molimo te. Petite wana. Petite wana na Londres azalaka mwasi ya Didier Modimbo, ministre na bino actuel ya sport. Babota na ye mwana moko. Na otanga kombo ya mwana te po mwana naza mwana na biso. Petite wana boso mwana na mwasi ya Willy Ngoma. Avant ye apa Didier Modimbo azalaka mwasi ya footballeur moko ya Côte d'Ivoire na otanga kombo te po aza mutu nanga. Babota na ye bana mibale. Footballeur mo wa munene ya Côte d'Ivoire babota na ebana mibale. Abane ko beta na Arsenal. Petite wana Fatu wazo kosa bino oh je préfère être rwandaise que congolaise. Musala ne asala ka ngona babenga ngo corbeau. So aye azui soin na yo pendant une année 2 ans au bendie lar na ye atamboli. O mona ba bijou alati wana ya ba Chanel Willy Ngoma mutasombela ki. Willy Ngoma akoma wa chef de village afutaka batu ba taxe. Ba taxe tata $100 mwana $50 Willy Ngoma wana. Sogo wana mbonga ba taxe te 3 sacs ya pomme de terre oyo vexé. Et qui côté comme en Ouganda, Willy Ngoma, si vous n'êtes pas au courant, Willy Ngoma comment vous en a ba taxe na mitu ya batu. Willy Ngoma. Willy Ngoma moi si nazana Congo Brazzaville na ban. Sa femme, la mère de ses enfants, et ses enfants sont au Congo Brazzaville. Bazana ponto en at. Bon si Willy Ngoma. Willy Ngoma akomina cigare, akomina mwasi ya mundele, et azolo bazali rebelle. Rebelle, azagana mwasi pembe.
yo so mona rebelle azana mwasi pembeni rebelle amuta zamba alumbaka solo ya niama rebelle akamuta zamba esobe alumbaka solo ebwele ye Wilingo mana ba cigare Wilingo malobaka kinya Rwanda correctement comme sa langue maternelle c'est un Rwandais tutsi ndega bwando oloba Joseph Kabila o aza mutu ya Sangalubango mutu aloba yango Jean-Marie Kasamba yango na komela ki Chilombo na X na lobi il faut faire très attention avec Jean-Marie Kasamba na yebite ndenge ni botika chaîne wana télé 50 na yebite ndenge ni botika chaîne wana télé 50 tandis que Jean-Marie Kasamba abotami mboka moko na Tshisekedi wa Mulumba na Kabeyaka Mwanga ndaku na bango na ndaku ba Tshisekedi ezaka ka 300 mètres ba parents ba yebani na Kabeyaka Mwanga Jean-Marie Kasamba wana Jean-Marie Kasamba zaki awate na Château Rouge na omoni na soki ozo kitana se okota lokola direction ya Diego Musique na café ya ba chinois ezalaki wana chaque 8h30 soko yo okuta Jean-Marie Kasamba zo beta ba TRC azo sala à l'époque na chaîne moko boye ya ba ezali franco guadeloupéenne kumona ngo France O émission nini non France O te ezalaki 3A Télécide abande ko sana chaîne wana azo moi 3000 na ye azaki ni na vie modeste agine alikamuna mutute. Alors Jean-Marie Kasamba tangu Kabila du pouvoir na 2001 Laurent Désiré Kabila kufi avandi boyalobi ngonga kubuka kwanga ya ngoyo ngonga kuvuzula mbala na mabele ya ngoyo kuba dilanga kuba sadilanga libulu nyonso ezalaka na ndonge ezanga ka formite ngonga ya ngonga na benda ndonge formina no abimite sita sima akina kini asengi audience na maison civile ya présidence de la République a interviewé président abinani ono type moi rosa la mutaba ba Guadeloupe ba Martinique ba ebite kaza mona mboka ba bongisi pe mokolo l'état civil maison civile est joué en charge hôtel grand hôtel Kudia Kumela na mbongo ya maison civile abeti 21 jours na Kinshasa tanga kutani na Kabila ayebi déjà qu'il y a na kolia na wolo babanga babuzo bate ba question nyonso zo kendeka na faveur ya Kabila ba question nyonso ekene fa Kabila bi o journaliste ni malonga boy na suka lobi vous êtes de quelle nationalité abi je suis congolais je suis Muluba Kabila beti lo boko na lokola mais pourquoi tu m'as pas dit depuis longtemps ne rentre plus en France reste si tu vas travailler avec moi a commis agent publicitaire, il y a projet, il y a 145 jours au Tobengaki, Sissa Bidimbu, 5 chantiers de la République. Si vous n'êtes pas au courant, a commis un salaire, il y a $300,000 na mois. Jean-Marie Kasamba. Alors, pour couvrir Babylon, il lui faut une chaîne de télé pour ça la campagne na Kabila, Sissa Bidimbu, 5 chantiers de la nation, le train est en marche. Yé mouta inventé yango. Yango monaki na 2004 nanti tero oya jibempiana. Slogan liboso mukula betaki na générique anti tero alobi le raïs. Joseph Kabange. Le train est en marche. Jean-Marie Moutayaki na slogan wana. Lelo alobi o Chilombo président. Ah, tabazalaka prostituée. Le loi comme kokumisa Chilombo. Parce que Chilombo zana temps à calculer. Mais Jean-Marie c'est un serpent. Parmi bateau bazo tinda babo ma Chilombo. Jean-Marie passe ali pion moko na ba criminel wana. Na tangela bino ba pion oyo ba robo ma Chilombo. Mais ba robo ma yete. Po azali envoyé ya mfumo kimbangu. Yaya, biso bunda komba na France ya Kabila dégage. Abdégagate ma bendana. Chino babite ozana osimbi libulu boye. Makolo ezana kati ya libulu me maboko ya libanda. Oko macha makolo zongi na mokile. Chilombo ya nyati maboko na ye.
akwei na libulu. Donc dégage pena muta ego accomplir rango Chilombo. Biso to poussa ki eka mupanzi me muta ego bimisa ye pena libanda Chilombo. Donc Chilombo azalo la première combattant oyo azana kati ya combat na biso ngana bundisi Chilombo boye na sali ye boye ba live contre ye. Mais tant que vous comprendre que oui Moïse nandaka Pharaon abane ko obéir na Moïse na Pharaon. Mais tant que tinda ya nkolo yaki abalukaki ayambaki bana na ye abimisaki bango tina nkana. Chilombo aza en connivence na Kabila. Bilembo yango ote Kabila mutazo diriger Chilombo wana. Azaka mutu moko asara makam motema moto te. Owe bise bilo ebela na 15h avant na ye ti 15h. Yo aussi ça on a komeka. Na yebi na kana mwana mai moka asisa nzungu amatembele na komeka. Ango matembelo babenga na Kinshasa wana misapi. Soke lembi batie makayabu na kati. Misala muke muka toki ndamu na sani ya meki. Muke muka toki ti amela supu. Moto ezopela na se nzungu etikali ya pamba basala fufu boye matembeleza te po motema moto Chilombo sala makambo même mwasi azana ina ndako wana c'est ni tout rwandaise Chilombo eto kura mutapesa ye mwasi wana c'est Kamere mais mwasi wana jouer rôle mingi na pouvoir ya Chilombo ya umoni Chilombo azaki wana Belgique avant ya France alikaki na Belgique avant y a na France, avec le lobby na France yao. Avec l'ambassade na biso parce que le 18 mbata za ko ya le 18 to ozala na ambassade wana. Na o filmer bo mona na bateau ba finga ka Chilombo ba goya. Na ko filmer le bino bo mona. Bo mona ba Guy Gérald, bo mona ba Babe Masombo, bo mona ba papi vol ba tunyonso wana bo mona bango nga na ko filmer. Yo Google nengo kota bwe go filmer te o ngana osa musana nga bo mona ba César Ngadi kutu yaka ne muta Chilombo bandakala aga muta Kabila muta Mende muta coach na circuit wana Mende César Ngadi aga muta Mende ya obiso banda ko combattre ye ozo comprendre comprendre vena ke balo nengezo beta matereza ya kotenga mamupanzi moko be abendani yanko kila abendana aotala na musika Dieu bango badinda ya tigala libanda mokili maso Titanic edindi ya tigala na mupanza mokili na mupanza lome César Ngadi mama na mpuku aswa tindika mopepe César Ngadi mutu ebe dangereux mutu wana bozomona César Ngadi ye César Ngadi a comprendre déjà ma solo po César Ngadi a lia côté Kabila alia Yesu côté à Chilombo ayeba yi déjà que Chilombo obenda masolo biso za kidiba biso za kidiba tozo bundisa ka Chilombo ngasi ko mna ko comprendre mutaliboso mais Ngadi penda yankokela kengela déjà mai botenga mamupanzi moko dina ko ya déjà côté kuna mai memangai ye na sengele niabu akomaka déjà muta Chilombo akimi Kabila wana Kabila zana na Congo biso toyo koma bata ya Chilombo tangu tomoni abengana libiso Kabila wana siko tolobi sikoyo nde tundimi koza muta Kabila te muta bande ko diriger mboka siko to pio maboko donc biso pena tina suka Ngadi sa comprendre ki match ke terrain mobulu terrain ko tenga mangambo moko na mupanzi ya Lombe akendaki déjà kuna atie matambi akomi ko lia azofula mopepe César Ngadi Guy Gérald siko nde balembaki komba baotala âge bazotala mbuma ya komba ese teli tobuka nanu te mbuma ya komba etumba ese teli tobuka nanu sikoyo te entre temps res Kazadi abaluki na sima azo ningisa nzete ezokwea na liputa mwasi na ye res Kazadi abaluki kuna na sima nzete azo ningisa nzete mbuma ya komba ezokwea na liputa mwasi na ye baza kolia
Gijera soka ye mais Rex azolia te ton ningsana nzete sikoyo te. Rex déjà azolia. Parce que Rex aza déjà na grand frère na ye, aza déjà na gouvernement kuna Peter Kazadi. Papa na ye conseiller ya Kabila. A comprenaki déjà pe baso benda ye, ba bende matoyi. So ke Kinshasa ba bendi matoyi wa me. Osa nini kuna na Chilombo. Tala mpivweza kotoyo. Sko Rex Kazadi nda comprenaki tactique te, batu ba comprenaki tactique pena. Ba yo pena ba comprenaki tactique ezali kaka César Ngadi na Jean-Marie Kasamba. Nde ba comprenaki pena ke muku a kote kuna ewoya ba kote o karate. To benda na deja koto. Sko biso pena to ye na certificat ya idéologie ya sika. To ye pena boye. Bon, Chilombo. Lolo bengani Kabila. Biso siko toko peso maboko. Akei to akete. O no bino moko bomoni. Akei. Donc, biso, to ye pena na conviction. To za bataba oui te. To tena lo kolomoko pa ya Chilombo. Lo kolomoko etikali na Congo. So kaka to bendani. Donc, to za bato ya confiance te. Confiance na biso ezali na engagement na ye. Par rapport ya mboka. Confiance na biso ezali par rapport ya engagement ya Chilombo. Par rapport ya Congo. Nde confiance o biso tozo pesa ye. Toza bafana kwiti te. Toza ba taliban te. Biso tozo tambola boye. Na minute oyo na komba wa isi tosala bashwa. Ba bokechu baliaka na nanga. Nengo moni bango na eso. Mutatindaka bolonde kuna na kati ya Goma. Bango moko ba bokechu. Peuple mokonzi. Ba yo salo no biso to tindi mutu tete. Ezaka nengo wana. Bokechu azaka politicien. Bokechu azaka politicien. Aga politicien. Batu ba beta na Belgique banane. Batu ya IDPS. Ponini. Azaki na kan ya Kabila. Banda kala. Petit na ye Laurent Sokoko azalaka akamuta Kabila. Laurent Sokoko akamuta Kabila. Banque e banda ko sala ba détournement ba blanchiment ya mbongo na Kinshasa wa ba français. Laurent Sokoko banda ko so mbongo na banque wana au nom de Kabila. Akamuta Kabila. Objectif ne zalaki aya kota a utilisé Bokechu na eso ba détruire le combat au nom de Kabila. Na éviter ce qui matière zo kota. Et simbaki te po Bokechu asengaki so paquet ebele. Abiso yo pesite na robeta ba masolo ango nyonso. Ya siliki siko amoni komi chantage. Que Bokechu yote muto kosala nga chantage. So loba na yo. Poa. Yepe kuna poa. Mais Bokechu abimisa nyonso te. Ndambo tigala ke ko pese solar. Ya moni tangu maire na kufaki, Laurent Sokoko abimisi $20,000 apesi na famille ya Bokechu. Atie mutuka na ye po etambusa bana na ville ya Kinshasa. Nzambe. César Ngadi na expliqué bino bama na ebide se bolandinga na yaki très pédagogue na masolo ya Ngadi na masolo ya Jean-Marie Kasamba. Ce sont des pourvoyeurs babenga bango na français ba pourvoyeurs. Moni mwasi ya ndomba yo ka plaisir ya nzoto ya mobali te. Ndenge bango bazali. Atala ka lar. Ce sont des pourvoyeurs. Basa mbiso elanda kesika mai ezochola. Baba somo. Baza ba somo. Ngadi aza somo. Ngadi yaki pire petia mo confia ya Lambert Mende. Nde omoni wana. Ti Lambert Mende soka yawa. Na Hotel Concorde yebaka Ngadi aza wana. Ba couverture nyonso. Ngadi mutabanda ko salango. Tango zoka kleboa. C'est-à-dire akangi deje logo na ye ko lesa ye pendant temps molai. Klebo ane za gizu ya. Klebo eza niembe sa coopération. Ebimate.
Ya o mona petite wana Fatou. Oh, mwasi ya Wilingo mazana point noir na bana. Fatou azaki mwasi ya Didier Mudimbu. O aza actuel ministre ya sport. Didier Mudimbu azwa ipe na maboko ya footballer moko ivoirien. Petit wana salaka, petit wana salaka lar na ye. Talaka muzungu. Poso pembe ba Congolais balinga ngo mingi. Orge faux poso pete. So linga na pondo a Congo. Nkasa ya mboka di. Mudimbu tanga yo comprendre mwana wa muyibi. Abwakisi Wilingo masikoyo ba pesa yego pesa. Abi ke no vana Wilingo ma wa mutu na biso mutamasolo prêtre colonel. Yo moni petit asa matanga, sema asa matanga de. Ye unenga zana ozela pena kimie kota po mofukoyo Wilingo mabombisa ye na banki kombo ya momi wana. Plus de 350 millions ya Wilingo meza na kombo ya momi wana na banque polonaise. Taba Wilingoma. Tali langa ba Wilingoma. Bana sigo bana point noir na otinde. Yo wazi petit wana otinde la bana nombo. Asunga libota na yo. Ayebi kutu bango. Oyebi sa yekutu gozala na mwasi ata ayebi. Elle s'en fout. Azwaka Rwandais gabwe ti London chou. Azana passeport britannique. Petit wana nengo monia. Ana passeport britannique. Ana passeport britannique. Ana British. Azwa visa ya potote. Talaga petit angwazana kata zamba me azolata ba or ya Chanel. Ba chaîne ya quartier. Wilingo mda opie mbongo. Wilingo mafucha batu ba taxi. So uzana taxi toye na ngombe. Na moi. So ngombe toye na 3 sacs ya pomme de terre. E koti na ba mituke yete kama na Uganda. Wilingoma na moi azalaki atana ba 12 millions. Oya ye mwezo kota na compte ya kombo ya Wilingoma. Bomoni ba carte récupérer te na Lubaya. Ba tia ba photo ya Kagame. Ba poids lourd e memaka ba matière. Tokangi 215 remorque na ba matière, na ba cobalt. Ezana no ya mabele bakanga na basaki. Auto récupérer na Lubaya. Combien de millions oyo basaki wana ekotekama? Baki yango tomati siko na au plateau. Ba drone mati. Po toza na Rubaya centre. Bisika population efanda. Siko tokoti na Zamba bisika ba carré minier zalaka. Na minitio na zolo banu ezo ningi sama. Ezo tutama. Hélicoptère ezo kitsa ba soda air nyonso. Bogo yo aga Rubaya kwea defa lelo. Entre temps kuna kote ya likolo kuna. Biso yo na Masisi deja. Toi na Masisi centre. Soki tolongwe Masisi tomoni Sake 18 km na Goma. Sili ta on a yebisaka bino na bige 4 mois leke belé to récupérer Goma na ndi maganga. Botuna ateke Eric Prince ayoka na kasuta azawapi. Weza basekele pe to bimisa te. Eric Prince ayoka na te azali wapi. Ya basekele. Sekele ya yo aye bate o mama aye bate hele kana kundulupe tuzobeta kundulupe Eric Prince nzambe na minito yoko so oza muta Kabila ya bomo yebebi omoni scenario wana babe masombo ba uji kosala na Gishera babe masombo pa linga na Selezino babe masombo pa linga diembela abi marola ke ye mutu akabe ya Chilombo Selezino mutu Kabila rien babawe masombo balia bambongo Kabila ba mutu baboma komba bango na Gishera batu mabe ozomona batu wana batu balingaka miziki zonga na mbokoyo na 2020 bango bon mona kombo tokendaka ya parité ya concert le 28 février ya Fally Ipupa yo mona bango baya te akosa ko babete na Bruxelles tokotaka te n'importe quoi biso tolongwe na Bruxelles toyeko sala lumbe na concert moko ya Fally ezalaka
ouverture et association moko ba petit na biso à Bruxelles wana fallait nga profiter na ngopwa beta moi concert epese lupemba to eto boykote yango to zongi 17h to zonga Paris na ba voiture yé na 17h azokende Belgique est-ce que ça na sens yo ebike lumbe za na 15h ala ke kuna boy ba travailler yé na ndenge moko na yebisi bino yé kolo lumbe mais azui pe na mwete ya age na yete to bengisa yé na Paris wana nga za na ba image na wola bino abeta loboko na mesa ke awosala komba na ndenge na ye tellement pire vient na ye zalaki Guy Gérald abenda Guy Gérald babandi kosala komba pas contre Kabila mais contre biso ba combattant ototikali na ngambo babe masombo do ba scénario nyonso na babe basali na Selezino biso ba kolo terrain to yebike babe azolinga diembela na singa soit que ya ye alingi Congo Selezino nde mutaka bango mibale bata Kabila boyoki o ba la rive na balobaka wa widia boyoki to boyoki te babangisa bino te bakosa bino te to beti bango na 3 fronts to botoli bango 80% ya territoire o bazwaka biso depuis 2022 to botoli bango 80% ya territoire conquis oyo babotola biso batikali na 20% batikali na Goma na Bukavu so to beti bango sous semaine otokoma na Bukavu Minembwe oyo bavandi na Minembwe combien de temps to déloger bango na Minembwe pendake oyo tozoboma basi na bana on s'en fout na basi na bino bakesa ni kuna na Minembwe on s'en fout na basi na bino bakesa ni na Minembwe. Cher ami, l'air est grave. L'air est grave. Toujours pesa sous cadeau, toujours ba drone, hélicoptère. Umuna bi bundeli o chilomba sombi. Toko dialoguer. Ni atela ngana no 3 misili kuna. Bobanga te fayulu. To dialoguer pa na biso. Yo kote linga na ndaku nanga. Ozo senga nga cesser le fait na ndaku nanga. Bima libanda bongo na ndima cesser le fait. So zaka na ndaku nanga. Ba mbeli na ba bikalungu ezana na maboko nanga. O milengelete. Ogozo ki kalungu mbunzo. Ba osenga cesser le fait en RDC. Yo côté les États-Unis ba niko bongo américain. Après ba niko lo ba cesser le fait. Ba américain ve ba yo kiyo. On est idiot ou bien on est quoi? Toi ba zoba ou bien toi ba nani? Cesser le fait na RDC. Ennemi à côté le biso na Congo aso senga cesser le fait na Congo. Cesser le fait il faut na Rwanda. Cesser le fait il faut na Rwanda na Kizeni ndebo sengi cesser le fait to doser. Na Congo cesser le fait ade. Doa Bwaka Luanda Bwaka bilo nyonso na maiza so na tina de. Basali biso contre-offensive ya kosakana te lobby na butu. Basali contre-offensive ba pousser biso na mopanzi. Tomaiti bandoki na butu. Ndoki wana bamona nga na butu. Butu. Badrona FARDC bimaka kaka na butu. Batuchi bakufaka kaka na butu. Tango bazi Uvira ba yembi banzembo na kimanikini ya Rwanda. Uvira tombe. Ah, donc na population na ezalaka fiti na biso ezokosa na ba tuti moko kuvanda suna Kongo azate omoni ye tombola ye bwaka ye no kokoya ta na mai na bango Kizeni kuna to na laki Kivu bato babazwa ko bota lokola bambwa lokola bangulu po batondisa RDC yo asi lelo yo bibembo to bomi wana États-Unis azoloba yo États-Unis azo condamner nga condamner rien
Nie, États-Unis, nie, Yangotolo. Comme si elle était. L'Union européenne, zolo, makambo gomine États-Unis. Macron y en a bengi. Oh non, je retire, ba arme nangai. Ndenge États-Unis à côté makambo, ce n'est pas bien. Et puis, bazana ba problème sérieux les États-Unis. États-Unis a matière la bango ba taxe na ndenga mukete ba champagne na ba vin na bango. Et deuxièmement, États-Unis Trump a sali discours moko alobi Emmanuel Boyebi ete. Na bisi Emmanuel dépose à Boyi na maiti 20% à taxe ya babilo kwa ba français en États-Unis. Te na maiti à 100%. A zui papier signé ba bete caché sili. Ba ya na port boy 100%. Ba français ba leli. Bakaza ki Trump a okosa. A bomi pena France pena. O crise eza na France ya pour les États-Unis. Botuna batu crise ya na France ya osagana te. Mi kolo pose à 50 € et outi na muta France. 50 € et outi na muta France mi kolo. Senga merci ata 40 fois. Ngam no yebisa bino. Crise eza na France. Ce ba longoli o musala lilo na France, il faut lela na kati ndako. Misale ezali susute. Bato bazo somba sous biloko te. Biso sala na logistique. To beta ba heure supplémentaire. Heure sile to komo beta ba 5 heures sur 7. Au baisse d'activité. E bosa nini. Au mona botigali bokomi ko arranger ba produit na kati alimentation. Bokomi ko arranger ti 7 heures ko kabozongi. Ba intérimaire bazongi ndako. Basaliga à 3 heures pamba. Crise e koti na France. Bo pesa nkombo bino bato we ba kombo ba crise. France par terre na France bio. Boso e missile moga Russie agi bukeli biso autoroute na biso ya francilien we kenda Lyon et ekota na Paris. Autoroute moga so buki yango yaya. Esili to kufi mok missile moga so kwe na autoroute wana yaya esili to kufi nzala. Ba poids lourd nyonso ya France nzela na ngwa. Ba poids lourd mituka nyonso nzela na ngwa ngwana. Soga ba buki autoroute wana sili to kote nzala. Réapprovisionnement go yate sorti ya biloko ego bimate e kabona na ba province go bimate mituka ego tete kamate. Guerre gaga Ukraine huile to ba nego somba 99 centimes 1 € 1 litre huile. Guerre ga Ukraine tanye bandi bou huile mati 4 € na France tile lo ekitate. Carburant to ba nego somba 89 centimes le litre mazout. Essence elaki na 1 € 10 centimes tuna mutu nyonso avanda na France. Essence komaki na 2 € 20. Gasoil 1 € 89 tuna mutu avanda na France. Po neto yaki wana boya na oya Bruxelles tchum 100 litres quoi 100 €. Bwenda futuka meka sur le lot. Au betinano 30 € à péage salio 60 €. Na Bruxelles ce temps okoma kuna boy. Oliangulu te. O mela lefte. Zambe yaya France est dindi na mai pinda dio. France na minute oyo ba omona bato bana ba passeport ba français ne ba okene Canada. Avion ils ont la plein mikolo bazo kimaka Canada. France a fait voyager déjà 815 Français batu mwindo na mindele au bake Canada. Ba wino luga misala. Binogo sagana. France ekufite. Macron a barré na France a bomi yango kamuni yango a boaki yango na mai. France soute. Elo ni ozo so na France ya. Elo ni ozo so na France ya. Comment on est? Yango moni. Macron a tindi lettre na présidence de la République na maison civile ya RDC que Chilombo aya. Chilombo longwe kini mardi. Chilombo longwe kini mardi.
Ake pa type moka za peintre na Ghana sa pe sous pasteur. Asa yi ba tableau na ye makambe belé ay biseke nkunzi soko leka pena kitobe nda ba plan na yo. Chilombo alikini na Ghana. Alena joango ameli dimanche susu e mokolo église bakena bango sundaka nzambe. Après ye na Maroc pa ya Mohamed VI. Tanga sisi kuna zui jet na ye akitisi yango na Belgique na Anvers ayo kotala mwasi na bana na ye ayo kotala Gisèle Mpela tanga longwe kuna nde ayepa Macron Monica bamba na tapio Macron attendeli ad ah oui mon frère je compte sur toi mais Macron tango yozo pesa ba missile wana na Pologne ba ko boma ba congolais oyeba giteke un jour toko koma ba ministre ya Trump moni Macron ayeba te bango muto basimbi masolo Trump aye habite ba drone oyo sifi bokamatika kindoki na bino botie na ba drone e funguli miso komo mona na butu ba bengi bankumu batika kindoki na ba drone komika ya butu na moibo elali na mo ndenge niya wasalaka na moibo elali kiyoki na kiyoki ba Rwanda yo babi masisi solo ya ndengu wana batu bazoka kopema te yo bengi ba kwa rushi ba ndo kunda ba bibembe wana ba désinfecter ngo pona ba maladie ya na batu te to bomi pena na yebisi yo il faut sotaka bibembe to bomi ba Rwanda ba tuti wana loka ba nyama ba ngope kuna matanga basali messe dimanche ya ba moro yo bakufi na Congo bolanda yango te na hotela ngo bino wana so na 6 émission na hotela bino messe basali pona ba bibembe ya bandeko na bango basoda bakufi na RDC Kagame ndimake un jour pwani Uganda bendani amoni ke eko coûter trop cher eko risque kota na kati ya Uganda so ekoti na Uganda eko sala shit ya Yoweri Museveni na ba tuti nyonso bazawa na ba utu ba récupérer pouvoir ya omoni Uganda abendana yo moni mwana ne asala so ba grimace rien à comprendre que RDC nzoko alalaki abandi kotelema nzoko elalaki ebandi kotelema mona makambo ngeza deux fois te yaya makambo ya mystique na minute oyo ngana webisa bino ya mystique Uganda comprendre déjà que non mwana maya komi na konzo ba missile wana oyo wana bozela te yo ba FARDC wana te esprit bana ngo bakomaka Goma bo yo aventure Rwanda ndenge bibembe kotanda makuna bakobeta ba missile bakotindika ba drone na kizeni bo tozali awa Kagame moka yebike akomi na danger de mort yo Kagame déjà tikana kofinga Chilombo atere mazolo baka makamba Chilombo butu moy alangwe mutalauki akomi kizengi mama ndone mutalauki Kagame alauki yaya muna nsaka Tomide à 19h. Yansaka ve Kagame alauki nenga zawana. Toko beta bango ti bakukima Goma. Tokuti 200 camions batia ba photo ya Kagame. Na Rubaya. Na ba Cobalt déjà ba finika na ba bash. Rubaya wana ezaki déjà na ba usine ya ba Canadien na ba Chinois na ba Polonais exploitaka déjà Cobalt. Donc tant ba botoli biso Rubaya mbala moko ba société wana bani ko pesa bango Cobalt yango ekendaka na port ya Dar es Salaam ya tchou eke Chine ya omoni Chine bani ko pesa bango ba drone o tozo boma wana ba drone kamikaze yaki na aéroport ya Kisangani bakanza ko ndire quartier général ya commandement ya ba drone ezana na aéroport ya Kisangani ezana aéroport ya Kisangani de to utiliser pe satellite te o fibre optique te parce que ba drone wana etambola na internet ça ba drone te ya etambola na internet drone wana po imata likolo il faut za na connexion à internet siko to osa la connexion na bango te to osa la Starlink ya Elon Musk o ba donner mon côté ça éparpillé ba donner nyonso ça conservé
do bayebi te ngonga nini drone ekoya. Ezaka ba drone te ba Sukhoi 35 wana tozwaki na Europe de l'Est. Hey, bora so ya mungongo na ngozo luka ngezana mapata ya ngonde zo mona bino bwa alitiki malemba. Etiki malemba ta yego ya bwesili. Bazwaki déjà ba enregistrement ya Willy Ngoma ba conversation nyonso bazo sala na 600 km bazo yoka ngonenge ba israélien basalaka. Bazo yoka ba petit angle na ye kilometre isika zali ba géolocaliser ba poser ngo ba koti ba donner na drone ale. Sala ki salu nyonso ngeke zola di. Bakoti ba donner nyonso batindiki siko drone ba bisala ki salu nyonso ngeke zola drone mati nana nga robo na tambula akani tinda kolo na ngai kubula ntseka mbau yandangala di tu na mwe basali Willy Ngoma video mo bwa komi likolo pa nzambe o nazawapi nzamba bi o ozawapi abi o tangana na bakamba osala nkolo kitisanga abi yo mwana kichwa ya to bomi ba kongole mingi tigala kaka tabiso zo kenda ngona moto wane zo sela yo batindiki bwa kwe na moto ngero ono ebisa bino ga bana mai bo changer bo yana sima ya chef de l'état bo pesa ya maboko mukonza mboka siko ya congolais tukasa ya zana kabila o kazana kabila te ayi pona ko libérer mboka la seule moto yo alobike guerre wana ko silisa ngope ko zonga na Rwanda etinda oyo Laurent Désiré Kabila yebisaki alobi la guerre sera longue et populaire, cette guerre retournera là où elle est venue. Maloba ya mzee Laurent Désiré Kabila yango wana mukwa Nkongo nga obenge so mukwa Ntombolo te po Ntombolo eza mwa tribu na bango kuna ya bataka be yakabonka eza mwa eloko moke na tiepe mukwa muluba te na akomi sikoyo mukwa Nkongo deux fois te bande wana biso basali marche la diaspora congolaise sali marche etamboli pona ko soutenir pe ko dénoncer ba crime nyonso yo Rwanda sali na Congo moni mo pepe wana ebandi ko ya mo pepe ko linge nkolo ebandi ko ya mo pepe ko linge kolo ebandi ko ya na ba Congolais bele mboka na yo moko wendo ozala sima ennemi na France ba boma ba complotiste nyonso ba igi na sima ya Hitler ba côté la bango na ba parler ba tia bango ba mbeli na libumba ba tumba basi mosusu na France ya wana pare ba nyonso ba igi ba complotiste ba igi sima ya Hitler bozwa makambo na masekite bozwa makambo na masekite ozotambola pe boya nani oye yo ba tia mbeli na nzela nesi ba pero luwara wana baza à l'insécurité yaonga na webisa Fabien soki kuswanika asalaka ba analyse na ye ya bien atika kako zalaka contre RDC omboko yokutu ekobonga lisusu te o tala kuntima tala kumamba o tala kuzulu sala analyse kitoko nga na osala analyse ya omoninga na fingi Congo to na fingi mokonza mboka po azaka yende mokonza mboka osani na minute to azi na Rwanda ba Rwanda yo ba finga Kagame ningi bino finga chilo Kabila to bande ko ebise dégage mais to fingete le seul mota finga Kabila kana chien kana mbwa arma tungulu ba bomaka na Congo osambela mikolo na zongeli mwa ba live mike na Facebook lundi soki na bandi musala na pokwa kuyaka ba 20h koka sute oyaka na sukuli na bwagami na mbetu
na tie moi tablette liboso wana natali moi film moko mona kuta silité déjà nakendaki déjà nalamuka 10h beti moi silikoti 11h natumbi na nga nake mosala ntango kosala bavideo ekozala so te sikolo wana obeta 5h à 12h yango ozomona ero nyonso nazaza na nga na ndako mais 21h nadeya na mbetu 4h esi nalamukaki 4h30 na démarré 20 minutes ya nzela omona donc Willy Ngoma na Satan boyi koyamba ye zabolo ye nzambe oyo comprendre ke Willy Ngoma akokota na lola te mais na Satan boyi koyamba Willy Ngoma te Satan ti osala biloko nde wana yamba ye bayenge beni bakoyamba ye mamesengo mawa ekoya bazangi kondima bakozala na mpasi bayenge beni bakoboya ye eloko basali Willy Ngoma atiki mwasi ne bele ya mpafuka na kati ya banke na kombo ya mwasi petit wana boye deja bungaki po azoyoka na pesu ote atikeli oyo pena Willy Ngoma abomba mbongo na babanke polonaise na kombo ya mwasi petit oyo abeta libaku na zelwa libaku na zelwa Willy Ngoma mvamisi mwasi ya ndumba Willy Ngoma mvamisi mwasi ya ndumba ozobimane pe na miso ya bato akomi mwasi na yo nzambe folie petit wana ayaki momi ya Didier Modimbo te ministre na bino ya sport alaka mama ya bana ya joueur moko boya Côte d'Ivoire na otanga kombo te mawa Willy Ngoma azwi pe o maire yeyo wana maire onga Willy Ngoma sans esprit onga Ngoma sans esprit munya mulenge moko boy sans esprit Willy Ngoma elengi nini yango mutambu nini yango ngulu ekangi yo na lokolo boy ono komisa mwasi ya ndumba mwasi na yo petit wana na Londres ba benge mama Musungi eyo komisi mera pale mawatro mayangani mbongo pelo mabe Willy Ngoma kamate bela ba million atie na kombo ya mwasi yepe na kubotelo mwana abotaka te yaya nazoya na lisolo moko lisolo ebozangisa te ngaye nazoya nango nakena koluka vino obiso na France toliaka na vino boso olia mwa pundu na ngulu na vino pembeni vino tiga vino nga siko namelaka rouge te makila yesu nga namelaka te leki makasi namelaka rosé nga siko namelaka rosé siko na otia mwa verre moko kati ngulu te ngulu na monoko obendi fufu otindiki tango niati ekei evandi o mwa moke awa po pousse yango bien lotindiki mwa gorge moko ya vino chwa fufu ekomaka sukali ya kosakana te olega pa na cave moko ya likuna ekangaka 20h30 lega na bendi mwa molangi moko 6 euro po 20 fo bandango na 6 euro so omelaka 20 à 3 euro omelaka 20 te so omelaka 20 ya 2 euro 50 omela nanu 20 te 20 na France ebai na 6 euro nesi rosé moko ya bien ya 6 euro to ya 9 euro wana omeleloko ya bien ya mwe mindele bamelaka 20 mbala moko na semaine afungoli yango akangi ameli ndambu lelo lobi ndambu lobi yana lobi yana esili bino mulangi mobimba ya mvimba esilaka moko te oyo balobaki 20 soko ofungoli yango ifo komela yango fungoli yango mebebi te soko otia yango bouchon nango ezongi na température nango mpe na fermentation nango babi teke soko ofungoli 20
nde bebi te babiso ofungoli 20 otiki yango akufungama ne kobeba soki okangi yango oprotege yango ekobeba te. Donc bana mai merci na bino matondo mingi na bino baoyo balingi kolandanga na YouTube bobeti bosolo na poto bobeti na YouTube bomona chaîne na nga ya YouTube bosabone kuna chaîne yango tofungoli yango année passée objectif tokoma na 100 000 abonnés tokomi déjà na ba 9 000 abonnés donc kala te tokoma na 10 000 20 000 ti tokoma na 100 000 soki bino boza kosabone kuna ngai pe ba abonné eza komata bosolo na poto. Allez vous abonner là-bas bozala de suite ezalaki ya bino ndeko molobeli na bino mombo na bino Google.